Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Vous bien par la grâce de Dieu. Dans l'eau na awa na cuisine na biso tout ça na bino lisusu o ezali jus na tout ça le ezali jus ya tangawizi, orange na carotte nde bozomona tout ça na tangawizi, orange na 4 carottes nde bozomona wana les belles dames eza vraiment jus moko vraiment kitoko jus moko vraiment koki komela yo na libota na yo mobimba eza vraiment healthy pe boyebi ke déjà orange na carotte ezalaka déjà bien pour la skin et comme ça kabiso skin pour na ko glow donc engengi ça kabiso poso et pe ça ka poso na biso lumière moko vraiment ya kitoko na poso pe boyebi ke tangawizi c'est très takabiso malade ebele na kati donc eza vraiment très bien jus oyo jus moko vraiment kitoko mais ils ont aidé pe poso na yo ezala toujours flawless ils ont aidé poso na yo engenga toujours donc na koloba mingi te na recette o les belles dames mais kango pe tozana secret pe na recette oyo oui côté secret ce que lingi oui côté secret mais ngai na côté secret parce que na melaka ngona bana ce que posa na miel les belles dames oui côté na miel ils ont un problème te mais na côté secret pour na melaka ngona bana na nga balinga kango pe mingi c'est vraiment joli mais ka ils ont vraiment tasty yam na koloba mingi les belles dames to banda recette na biso voilà les belles dames na recette na biso comme na lobby ya lelo tozali na tangawizi na biso ezali ya fraîche nde bozomona tokosala tangawizi mais tokosala yango nyonso te tozali na orange toyebi ke na poto eza parce que orange vraiment eza vraiment juicy eza vraiment ya sucre you know mais somba orange eza vraiment ya moins cher wana oyo ezalaka moins juice na kati eza vraiment bien tokosalela orange na biso comme bomoni tokosalela orange nyonso miso te nakosalela 2 orange et awa toza na carotte no mpe somba carotte no mpe ya bien ya kitoko vraiment you know oyo eza ya mpe ya moins fraîche ya sucre ekosala bien parce que oyo eza jus tozosala so biloko oyo eza vraiment ya fraîche te ekosala yango kitoko te donc voilà carotte na kosala yango nyonso bobi ke carotte ezalaka vraiment bien même na poso na biso même na te na biso orange pe de same thing ezalaka vraiment bien na poso donc ezo aider biso vraiment jus moko ezopesa ba implice pe na poso na biso eloko na kosala na kokende kosokola carotte na nga na longoli yango ba poso parce que il faut kosokola yango très bien les bêtes po eza jus bobi ke carotte abombaka pe ba salité na kati na e donc sokola yango vraiment bien après na kozonga na longo OK les belles dames après kosokola carotte na nga comme bomoni il faut kolongola mutu oyo tango sokoli olongoli mutu na yo oyo et olongoli pe songe wana après olongoli yango ba poso donc ozolongola yango ba poso sokoli ngo sala na ba poso is up to you mais nga na longola ka toujours poso donc olongola yango ba poso pour na osala kaka carotte yango moko sans poso donc voilà pour longola ba poso bona 4 carottes na biso nyonso après na kozongela bino d'accord. Voilà les belles dames, on a na sokoli orange nanga, pe na sokoli carotte, na longoli yango ba poso comme bozomona comme vraiment propre comme bozomona wana, ce que loko na ko sala, na ko pousa o pembeni, eza ko katango po na ko tia na monette. On a pousa monette, mais nga malheureusement la monette te na monette na a moké, donc il faut luka pe monene, mais na ko sala là, loko na a na ko tia na monette. Donc o katango te parce que pardon il faut au katango pour ceux qui au katango te et que vous allez passer pour na et se mélanger la monette celui qu'on a ko sala na ko kata carotte nanga katango moi meki pour bobi ki carotte ba kamakasi pour na akata na bien la monette abe selon monette na te donc voilà na ko katango comme ça. Donc quand on a un niveau OK, écoute bien la monette nanga. Donc voilà, on a la 4 carottes nanga nyonso 4 comme dans le bec qui est monette nanga ça vraiment moké, ça ka nango monene te. Donc dans le cas na sala ngo détour parce que tout moko ekokokate. Donc eloko na kosala sikoyo nazali na tangawizi na bon ça j'ai biloko nanga nyonso fa na sala ngo détour. Na tangawizi kana biki tangawizi nanga na ochango nyonso te, tangawizi nanga na ochandambo. Na kata tangawizi na ochandambo tangawizi et na kolongola ngo poso. Na kocha na ocha tangawizi nanga na poso te donc na olongola ngo poso. Déjà la kiara bazo déjà jus. Voilà, na longoli tangawizi nanga poso na kobakisa ndambo mokie et eloko na kosala na okende kosokola tangawizi na biso na sokoli tangawizi na biso comme bomoni ekomi propre et na kokata yango po espinika mape bien na kati tangawizi nanga
kotia ngo na molinette nanga. Donc voilà. Et là qu'on a kosala lokola molinette nanga eza mokie comme dans le les belles dames na kosala ngo détour. Donc voilà. Na kosala détour. Comme ça c'est bon dans la kabouli on sous na molinette mokie lokola nga oui kosala détour eza na problème té. Donc na tie comme ça pour la sala détour et là qu'on a kosala sikoyo na kotia mai. Et dans mai eza la venza ebelé parce que eza jus. J'ai 2 verres nanga, donc 2 tasses nanga comme ça ya mai na oyo na première tour comme bomoni. J'ai 2 tasses et na kangi. Si qu'on a que mélanger bloc nanga oyo ensemble, nous allons mélanger ango. Ok les belles dames, voilà na ko fongola bomoni na ko bakisa siko oyo lisusu. On a tika ki pembeni donc on a kobakisa ngo pona ki konika encore. Donc boya ce facile na ki encore pona nika et le ko na kosala na kozwa glace nanga munene oyo comme place na kotia biloko nanga donc na glace nanga munene comme ça et na zui kiyungulu nanga na zui jus na biso comme bomoni et comme biso comme ça. Na kozwa na kochango awa comme ça pour na tozwa kaka jus pour na posa seulement ya jus. Donc tozwa seulement jus. Donc on a tout le monde ba graine nyonso comme bozomona ba graine etikali o ya carotte parce que comme la nango kokate ils a 3 kg ba graine à carotte etikali o toko boaka et toujours cela toujours kaka jus na biso comme bomoni wana. Donc on a te kocha oyo ya mibale otoniki. Voilà. Et comme ça donc 4 carottes. Et puis c'est biso kaka jus au bozomona comme ça. Donc loko na kozwa orange. Donc na orange nanga nazana loko o efinaka ba orange te donc finango na maboko. Avant que na finango na kosala ngo comme ça pour na elembisanga orange pour na loko efinaka orange te donc il faut na somba donc on sala ngo comme ça pour na orange nanga elemba après na ko finango. Donc voilà orange nanga et komi pete nde bozomona na kokabola ngo onde so moment peut-être que orange nanga ezomona na penza eza bien parce que ça vraiment jaune pour orange na poto za passe pour mona vraiment orange ya kitoko. Donc non, comme na avec no chat des orange to ko sala ngo pona elemba. Voilà eza facile pour la biso. Et comme ça là, toi le cola na 4 comme ça, ne to kotia nyonso oyo na jus na biso na ko boaka bloc bimisi yango faut ko boaka, faut pas combiner na yango. Après on a les belles dames na orange na comme bomoni comme ça, bon on a que orange na ndeza na jus, na ko fina orange nanga. Nazo fina za la cirque maboko no eza propre, eza vraiment important parce que tozo fina, so na eloko ba finela ka orange eza facile, okobimisa ba jus nyonso. Que ce que vous avez noté et que vous avez moi passe le colangaï. Donc voilà les belles dames 4 oranges nanga comme ça bota la j'ai bimisi parce que na fini na maboko na 4 oranges nanga jus o na bimisi yangoyo donc lo linga ko sala ngombala moko awate na jus nanga parce que bloc o ezo koya pour na sala na maboko mais soza kine loko nanga na ya kolongola on comme na bloc ngeke koya te donc na luka kena sumba pe loko wana. Donc voilà wana na kolongola ba o eza ngoma bete parce que ça ngo jus naturel mais zaka kolongola em sumbuma pose à la cirque olongoli ba biloko oyo neti mbuma soki ekoyaki et ba orange eza moi minene ko kino pe kolongola eza na problème te ko kipe ko tika eza na problème te poza na orange. Donc voilà jus na biso et bimi biso comme ça comme monitor ba jus na biso ko mélanger ngo na carotte na biso bisika to salaki wana to tia siko jus na nga ya orange na to sangisa ngo awa. Ooh, this is yummy, yummy, yummy. It's very, very yummy. Et le ko oya suka les belles dames to ko sala ezali secret. Rekomela ngo boye ce ko lingi secret te eza na problème te mais nga na omela ngo boye te comme na lobby parce que vous allez vraiment secreté. Donc rekomela comme ça ou bien ko tia secret ndinga na ko tia donc nga na ko tia secret
eza na kaka jus les belles dames ce ko lingi secrétaire ko tia no miel eza na pe na problème te na obalusa na mélange yango voilà dame jus na biso vraiment to ko mélango vraiment kitoko comme bozomona wana tala jus botala bino moko bozomona même pas mbuma c'est vraiment bon mais ka recette o nanda pour les belles dames Yomoko orotiki la ngai message kolbaki la rose merci. Donc voilà recette nabiso yango to silisi yango ngana bino recette moko vraiment kitoko mais kananda ko okozala décider. Les belles dames olingi ko bongisa nzoto na yo, olingi ko bongisa poso na yo, secret na biso yango yo. Eza vraiment facile na ko bongisa nzoto na biso, na ko tika poso na biso ezala toujours ngebu poso na biso ezala toujours na ko glow bolobi ki la rose osala la kanini. Toujours baji naturel ezali bien pour na biso to tika komela bakoka to tika komela baji o ezali baji ya mabezo bebisa biso nzoto sala ji no bona ndaku okozala desite pe taille na yo ekozala toujours kitoko ko bosa na te poso na yo ekobakisa lumière ezali vraiment kitoko ji na biso ya carotte yango yo vraiment mekaji oyo les belles dames okozala desite j'espère que obakisi implice na cuisine na yo les belles dames ce que mon que vidéo obakisi implice na cuisine na yo ko bosa na te ko aimer vidéo kozala abonné na la roche et ko sala nga bien makasi ko bomba secret kaka yo moko te les belles dames partager na baninga et ko sala bien mingi nzambe azala na biso nzambe abomba biso antukutani mukolo mususu tina te e kominatina bye.